aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani mpe te po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien, lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi. Kolapie mapapu masopi mafuta, tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien azotambola te, azosimbelo komoko te shakufu asakufi na ye kaka moto iko abele ndike kutestela nala ndenge ezolakisa kote moto eza azoyebise soki okanisi awa te. Donc fongola livre ya nini ya souvenir bisika nga nasala mwa bolamu na ngai. loboko ya satana te, satana aza na nguya te. Na biso akweyaki atuka ayebaki lisusu eloko te, nazalaki wana ndenge na mimaki mama kote ya makolo nasimbi ngambo ya makolo bamosusu basimbi ya likolo tomemi mama lokola toyemisaki ye. oyo miso emona te, matoi eyoka te, oyo matina na motema ya moto te, yango nkolo abombeli yo. bandeko balingami kati na nkolo Yesu, que Dieu vous bénisse. tobengisi bino nyonso boya ebele na action. ndenge boyoki wana, ndenge bolandi wana, date ezaka moko. Au 27 décembre. What? Na Katia. Donnez-vous. Ils ont dit dédicace à temple et anniversaire l'église. Messi. Oui, quand on n'est pas y a faute. Ben, capitaine. Ce soir, dis-le, Dieu m'a dit. C'est un moment où je vais enrichir mon père. Moi, pasteur, dire, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous. Ça sera chaud. Donc, ici, nous voyons ebele, qu'on vive le beau qu'on a tapé là. Obangwami na tem kitoko oyo. Intitulé Le grand C du temps de Naï le révérend de Kinshasa, Nako Zalawana, bien-aimé, Yopé Zalawana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben, capitaine de la communauté Messi Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez mieux. C'est la célébration dédicace de l'amour de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand C du temps de la fin. Nous sommes à un moment horrible où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Dirto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur.
benga batu pour la princesse, ça y est, on est ensemble. Il y a pas de souci, balobi ke nazotuna mabe ya nzambe ezawa. Na kitika bazo c'est la princesse. Le réseau talama wa neti na film. Olukaka mabe ya nzambe ezawa et pas la biso to répondre kayo ezali ubaya ya mungo iko wapi. Nazolo ba on moi ba réserve pour Ticket Kola Pambola Bino sur le www.lenazarien.com. Si tu es Pambola Kabino, si tu es Lingara Bino, la humble, la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa, Azana Bino Longo, na émission Oyo, un témoignage, Bisika Bato, Bamoni Loboko na Nzambe, ba expérimenté Makambo, na Moïni Satan, na Babeta Kamiso de gauche, à droite, Bazongela la princesse pour Baloba. Mais avant de commencer, parce que na Yambi Maman Moko, Maman Pasteur, Yépe Azan Moko ya Balandi, les Nazaréens, na Moka ya Beni, j'ai dit bien, hein, parce que tout ça, moi, tourner na Kati ya Est Awa, toujours dans le cadre de témoignage, il y a frère Mathieu, tout le temps, sur un témoignage, la sœur Tiffany, le lingue doit témoigner. Biso beto ngito bela batuke na Beni Yesu Masi ya Osala. Azo sala na Kati ya Mboka. Parce que la main de l'Éternel n'est pas si courte. Mais les solos, tous les bêtes, moko. 2 ans, il y a les Nazaréens. Donc, Nzambe Nangolu naye, na mawanaye, a pesi, les sous les Nazaréens 2 ans. Tozo sepela pour la bamisous bazo sepela te, prière na bango ezalaki, mabolongo la sie bango ezalaki oleba le Nzambe mawanaye kita. Mais bango no sambo la bango ezalaki ba bisa nkolo, les Nazaréens ezala lisusu te. Nzoka nde Nzamba lobi te. Mafuta ezo utala mutu ya ro ezo kita na mandefu na eti na bilamba na ye la princesse les Nazaréens zo kokisa des ala ngomena lingi avant to beta masolango tozo ngana na régie et bon to beta lisolango très bien. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu kembo ezonga na yo. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu kembo ezonga na yo. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Utana botama kino mokolo ya lelo. Nanu na monate zambo ya lobi sabababa. Merci, on est déjà de retour. Le temps pour moi de saluer mon bien-aimé, le frère Mathieu Badjoko Ndekonanga, Ndekonanga dans le Seigneur. Au Tutamboli Nae, le frère Mathieu Badjoko, au Balobi qui s'engage, Balobi Bazaka na posa batikala Nae, mais la princesse a dit, il faut tout le Nzambe, tout le monde qui a côté qui s'engage par Obima Nae, à Rozonga Nae, mais Nzambe a pas molé Bissika Zali, aussi en France, ben de France, il y a Belgique, dans l'Europe, mon bima, la piste de beauté. Dès que nous avons une salutation ébélée partout, en Italie, maman, c'est mon corps. Maman Annie, le pasteur Edmond Kobani, mon papa, je t'aime bien de l'amour du Christ. Dans le bel bande de Orlando, la princesse Bissopeto. Je na Lingara Bino. Tikana le bela maman Léandrine Makabenga na Hollande. Na le bela sous tantine imwana mobile na kola Pambola Bino ebele église mobimba ya esika boza kuna na papa Malvet bisika boza na église kuna kola Pambola Bino ebele na France boze maman Louise boza tellement belé ceux qui na bina pesa boy yozoloba mais yonde mutoza complexé pour nga vraiment na lingi na ngai bandeko ya français mingi nzamba Pambola Bino ne surtout na lingi na lobela parce que na beni pe baolanda la princesse mingi sengo ezanga wapi na lobeli papa Moïse Mpiame ba salutation ebele na libota mobimba maman na ngai Maria Mpiame ba bengaki Igo, c'est comme ça qu'on l'appelle bandle kinyo surtout bandeko no so ba yamba kinga na mboka beni na pesi bino ba salutation ebele. Je suis avec maman Rachel, Dieu pas mon albo qu'on a Nzambe. Mais aloba mingi Swahili parce que ande Swahili les autres ba net na film. Les a net na film ka Swahili mutozo ba.
Mama Abarikana. Jambo. Jambo sana. Uko mzuri. Niko mzuri. Taleza. Bosa ti taleza. Tala Swahili siko tingai. Tusalimie watoto wote. Tunasalimia watoto wote ya Mungu mahali kote wanapatikana. Tunawasalimia, tunasema jambo sana kwenu. Mimi nasema Swahili mzuri. Merci beaucoup. Maman, siangoniza nini lelo utala kale Nazaréen, lelo za liboso ya kamera ile Nazaréen isalue nini. Tunafuraha sana 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 na arrive yenu kufika Beni. Vraiment kila mtu anapenda baone me hakukuwa namna kubafikia. Juu mko watu ba maana sana. Juu mtu mwana beba neno la Mungu ni mtu wa lazima sana. Sasa watu walitafuta babaone, banakia sasa kusikia habari nyuma na mmemaliza kazi ya Mungu yenyewe mlikia kufanya. Na watu mingi wanahitaji wapate makanda yenu, juu bakwe wanafuata kwa nyumba yabo, témoignage lipitika vile mulifanya na muna ndugu Mungu alimfanyizia neema akafufuka. Batu mingi biko wanakia sasa kuuliza biko wapi, na sisi tunataka tuwaone. Bana haja ya kupata makanda yenu ili wako wanafuata kwa nyumba biko wanabaona. Sasa vraiment arrive yenu Beni, sieme tubariki sana sana sana. Tumebarikiwa sana. Merci la princesse Ayokina et donc Ayokina et Maronis Maman Lobi, mais pour na bateau Ayokite interprétation pour na kombi ya koyoka. Ngai pesa ba pinyo sona ngote mama na biso to sepeli mingi pamba te to landa kabilo na musika. Siko to boni bino na peleka ndenge mama azolo bango na Swahili, siko na zolo bango na Lingala to sepeli ya mingi to bato bele bazali na posa balanda bino basenga bino ba CD balanda po bamona bino bien to sepeli ya trône ni bokomi na kati ya mboka ya Beni to sepeli ya mingi. Voilà les interprétations ya maman. Merci beaucoup maman. Loboko na Nzambe et Kangolio to loboko na Satana muto et Kangolio. Loboko wa Satana te, Satana sana nguya te. Yenye ilinipatia neema ni mkono wa Mungu. Hapana mkono wa shetani. Oui, merci interprétation. Mama lingi kolbaki o esele li ngolu ezande loboko na Nzambe za loboko ya Satana te. Yango wana mama za kolo. Merci maman, soki za loboko na Nzambe nini oyo kutena? Mimi yenye nilikutanaka naye kwa shida. Mama kutana kina mweza problème ya makasi. Amen. Nilitoka kunyumba, mimi nenda kwa kanisa, abibaki na ndako akene église. Ilikuwa bien. Bazalaki neka bien. Bien penza, kuna kichwa ilume, mguu ilume, nilikuwa mzuri en bonne santé. Mtu banda ko swateli kuntelo ko moko te azalaki ne santé malamu. Saa ya ibada sana nilifika kwa kanisa, saa ya ibada inaenea, naangalia mwenye alipangiwa kuongoza ibada anachelewa. Ikoma kingonga kiliteko kibu tefalaki ya modere na yaki na retard. Sasa yenyewe niliona anachelewa, nikasema hapana, acha mimi niongoze. Amona nikaongoza pali yake, nikaanza kuongoza ibada mzuri kipindi kwa kipindi. Amona kike moderateur aye na retard, amoni teto kotika butetika abanda moderation na yebi étape na étape banda ko kindi bien. Sasa namuna nilienda kuanguka ndenge akwe yaki na église. Ndani ya kanisa nilianguka mkanisa na nyumba ya Mungu. Akwaki na kati église. Nilianguka mkanisa mnyumba ya Mungu. Nikaanguka, nilikuwa kwa madhabahu. Zalaki na share wala likolo. Niko naongoza. Sibitma hivi sikuyua wapi niko. Abadako ukamba wana kana puwa sambala moko mama na biso akwei. Mwa ile kuanguka sikujua tena kile kilichonifikia, sikukijua na sikukifahamu na sikujua mahali niko na sikujua ni nini naendeka. Kokwe anaitanga kwa yaki ayebaki isusu te place nini ya zali makanisi na atuka ayebaki eloko moko te tangwa yaki. Sasa pale ya kufuata sijue mimi naweza nikaeleze namna gani. Najua utauliza mwenye alikuwa pale Sere Odile, balikuwa deja biko mkanisa, jo baneza yua ni evenema gani yenye lipitika mwa ile wakati. Ngonga wana penza zalaki matata paske mama yebaki eloko moko te. Okoto na ndeko ngana zalaki wana na mona kindenge ni mama na biso akoya ki atuka yebaki lisusu eloko te na zalaki wana ndenge na mimaki mama kote ya makolo.
basimbi ngamba makolo bamusu basimbi likolo tomemi mama lokola tobimisaki na lingi na beta c'était maman Rachel azali maman pasteur donc église Rehoboth mo kabina yango eza nkolo Yesumer apesi ni responsabilité on a ça mabele pa le pasteur Baraka moi sinae maman Rachel donc après tout ça ko kantsaki maman zaki même sous mon pagano ozaki moto ebinza mbete ndo na salo yenge wana okei ko kamba siko mpagani nimemwamini Yesu ayambi Yesu nimemkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na mimi vile nilishaombewa kipasteri nimepakwa uchungaji kabisa na nimepakwa mafuta na nimefanya kazi kanisani sawa sawa. Mama pardon to kenena nukana mwa mkiano lobina zana mwa question na dina tuna yo po mutako ko ya kaka bonte na musala na nzambe yo moko tofanda ki ne moko ya ki parfois monte osala ki lisumu moko boeto mongisa ki no tozo ya mbangu lokola bakome le bina biso na ndeko ndaki ya kusimba sanduku na mibeko epa azaki frapper beta maki est-ce que yo zaki tu ya lisumu te lo mosala ki to tubila ki te okesim komata na cher na sala ki lisumu te nilikuwa nalala veye kuprepare kukanisa yetu shurti ya kanisa yetu ambao mchungaji ameweka mtu mwenye akulala mveye hana droit ya kusimama kushere kwenda kuongoza. Nibia kwa église na biso eza moto ala na kati na veye samedi akoki kotele matin na cher kwa modéré. Tunalala mveye, tunalala tukiomba lali na veye bazo babondeli paka vile tunapumzikaka na 3h du matin. Baeko pe ma répond na 3h du matin. Ile 3h du matin tunalala kidogo. Lali mukeli susu na 3h du matin wana 4h tunalamuka 4h susu la muki tunaanza omba bisu ko bondela après pale sinaona nikatoka maile asubuhi kwa 5h juste abimina tongo wana 5h juste kaenda kunyumba azongi na ndako kaenda kujiandaa nikaingia kwa salle de bain nikanawa nikavaa sasa nimemaliza kuvala mimi naangalia ku montre ilikuwa 8h20 akiko sukola tani na montre comme 8h20 abimia kile nikatoka nikaambia watoto jitayarishe mbio mkuje kanisani. Haibisi bana babibonga mabaya na église. Pale watoto beba naimbaka balishenda zamani ku kanisa. Wana bana oba baimba kabazaji akala bakomi da église. Senye mimi nafika mkanisa nakuta bale baba naimbaka balishaanza deja repetition ya nyimbo. Akuti deja bana deja bakomi na église babandi ya répéter banzembo na ba. Nikaangalia sena enea 9h juste atali tango komi 9h juste kaangalia mimi nasema Sero Odile hakukuja. Amoni kalobindo kwa naki ya modela yele lote. 9h enea na haiko. Acha nikamate tika na matana modéré. Nikaingia kushere nikaanza kumodere nikaanza modere kuongoza. Nilifika kukipindi nimemaliza vipindi yote ya mbele etape nyonso intercession silaki sasa tunamaliza ile intercession tangwa silisi après pal si malango kaka sikujua kama nilianguka namuna gani mama yeba kiteso kwa ya kitenge kasema maana yake mimi nasema oh soka kokiko lobalobalo bilokuta donc maman na vraiment ko se reprocher na eloko moko tie keyo ya kwa kina masumu to kwa kina kobo to kwa kina nini yemo conscience mais que a se reprocher kina eloko te d'ailleurs kutu azaki ne tas de prière kwa azaki na kati ya église mais pendant que bande ko modérer à moni qui assis a ko na moi suka na pleine modération maman surtout que akwei maman sima ya kokwea tozoki mambango peta sima kokwea sikujua tena kile kiliendeka ayeba kelo komboko na yeba kite omiye bisusute na miye bisusute makanisi za te opike crise na bike kaka crise bala moko baye balikuya jumini siko ayeba kisusute tozonga na ngambo ya bato bayeba ki parce que tant ya kwa ki na kati na église abiyeba kisusute jambo sana jambo dada abaka nzuri sana nzamba za malamu Mungu kubie sana rabio kola ndale na sana makazi tukana ipenda sana sasa iko napita mimi kuna furahi furahi ndio ya nini furahi sana gizi iko napita mimi nasema basi inaishaka tu kule malaba hapa tunaiona mimi nashukuru Mungu sana asante sana yo mtu mona kita mama kwa hii sole continue pale na yo mbetela bisonga na lingala tukata mama kwa yake nazalaki wana
Maman tango azokamba étape na étape comme pene po asilisa intercession wana to monika na poisa mama zongisi ko zonga boye nde kokwela na yeba na mo ayeba kite ngai moko nazalaki wana na keto kepuna liboso to memi mama na simbaki mama na nganga mwa makolo ko pona ko batela mususu simbi likolo ba mususu simbi ko to bimisi mama to ye na yeto koti na chambre haute akoti kuna na 4 bando sa ba prière wana salima ngo na muke docteur ye ayi ko zwa mama to bimisi mususu mama libanda atuka ezalaki ba ba kolela bazalaki to memi mama na biso ba memi ki ba memi na kanda na hôpital bakomi na hôpital bakomi na hôpital bakomi na hôpital muta okota nzate azoloba te eloko moko te donc toyebi te ndenge toloba ke eza crise eza na malaria lekaki ezalaki akoteki koma ezalaki asami kufelaki ezalaki nini ngonga wana ntango akweyaki bamemi ye bakili na hôpital docteur ndako oyebisa biso bien ndenge nini elekalaki kuna po tomemaki ye kaka toyebi te en tout cas oso bakende hôpital bayeba soki tension soki eloko ni ekwesi mama na biso na poisa. Merci beaucoup na cadre ya preuve à l'appui parce que la princesse alingaka te kolokota ba témoignage na baba après ça na bato beli bakomoleka na ba témoignage na bango bazoyela bino ya lokuta po bayebi ke soka leki abeti témoignage yo bangi ye na ndenge bangaka ozwi mbongo otindeli na ba témoignage na ye ya lokuta mais nga nalingaka témoignage ezala avec preuve à l'appui yango nazoloba na bandeko ete kobeta sete nga nalekisaka ba témoignage te po ekoma o mama Tiffany toyebaki na nsima non bapreuve na ngai nyonso esenga naye na bapreuve nde toutikisa ngai bokozwa bapreuve ya témoignage ya papa Mathieu yango bokomona o témoignage ya nani eleki bapreuve nyonso nayelaka bino mais likambo sikoyo etikalaka na ka na bino mpo bino bolingaka mingi ntango omonaka batémoignage yako emema bino na kokumisa nzambe na kosanzola monene na nzambe mpo eza koedifie na nga moko edifie mpe na bino mais tomemaka batémoignage oyo te mpo ebangisa bino tala ntina bato ebele bakomobota na batémoignage ya lokuta mpo ayebi ke témoignage soki amemi yango ayebi ndenge nini nsima nango akobimisela yo mbongo bien aime na lesela tika tosolola nanu na docteur oyo ayambaki mama ntango mama akomoni mama miki amiyebaki sute aza na eloko akobakisa oyo komao na miyebaki te mais nsima komema ngai ezalaki boye oyo ye miyebaki te sikoyo ozobetela biso ndenge nini tika bato bamiyebaki basala nini babetela biso tokenda na ngambu ya docteur tosolola na docteur ayebisa biso maladi nini akutaki pa mama. Tina Yesu libala ya basantu libala ya bana na nzambe libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même, connais-tu ton mari, connais-tu ta femme. Haha. Bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition de lauréat 2015. De meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Que ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a de prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert. Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Mama. Nano silicé au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. Au numéro 1, le seul écran de ma ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezalingolupé ma fouta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro
participer pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na nzambe na édition il y a 2015 à de vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Bonjour, je m'appelle Dr Munguiko Chamavo, médecin des hôpitaux, de numéro 11 481, médecin aujourd'hui à la clinique universelle à Béni. Je voulais juste dire un mot en rapport avec un malade que j'ai reçu il y a cela une année, c'était en 2014, le 23 février 2014, quand j'étais encore médecin traitant à la polyclinique Recherche et Santé Plissa. Il s'agit donc d'une dame âgée de 49 ans, répondant au nom de Rachel Namwana. C'était donc un dimanche, le 23 février 2014, vers 9h30, que j'avais eu un coup de fil de sa fille Arlette, qui m'appelait vraiment d'urgence. Ce dimanche-là, elle était à l'église, me disant que sa maman venait de piquer une crise à l'église. Je savais que c'était l'hypertension artérielle parce que c'était une maman que je suivais depuis quelques années. Et je me suis précipité rapidement à son secours. Effectivement, je suis rentré à l'église, elle était allongée dans une chambre. Elle a continué. Oui, à l'église des robots, là où prie la maman. Entré à l'église, la maman elle était allongée dans le bureau de l'église. Effectivement, je m'attendais à un AVC, un accident vasculaire cérébral, comme c'était une femme hypertendue que je suivais depuis un temps. Curieusement, je l'ai retrouvée effectivement en coma, dans un décompte d'inconscience, mais aussi avec une détresse respiratoire sévère, avec la mousse à la bouche et même dans les voies aériennes supérieures. Et je l'ai rapidement amenée à l'hôpital, comme la clinique s'est trouvée juste à côté, à quelques 100 mètres de l'église. Et après toute investigation, nous avons effectivement conclu à un accident vasculaire cérébral, mais aussi, ce qui était encore pire, c'était qu'elle avait aussi fait un édème aigu du poumon. Alors l'accident vasculaire cérébral s'est manifesté avec une paralysie des membres inférieurs. Il ne faut pas bouger ses membres inférieurs, mais le membre supérieur, ça allait encore trouver s'agiter. Elle était trop agitée à cause de cet édème aigu du poumon, parce qu'elle n'arrivait pas à bien respirer. L'édème aigu du poumon, pratiquement, ça donne une sensation imminente de la mort. Et cet aspect respiratoire était la plus dangereuse parce qu'elle devrait vraiment bénéficier d'une réanimation en sous-état très intense pour essayer un peu de libérer les voies aériennes et voir si on peut avoir la chance de la sortir de l'impasse. Évidemment, avec nos statistiques, l'édème aigu du poumon, d'habitude, c'est un pronostic très très réservé dans l'immédiat. Et c'est que nous avons déjà eu à recevoir dans notre clinique plusieurs malades qui ont des problèmes cardio-circulatoires, des hypertendus qui font une cardiopathie hypertensive ou d'autres cardiopathes. D'habitude, quand ils tombent dans les tableaux d'édème aigu du poumon, en tout cas, on les récupère à un très très faible pourcentage. Pour la maman, l'état dans lequel nous l'avons reçu, on avait en tout cas pas beaucoup de chances de pouvoir la sortir de son état. Mais après avoir passé 4 jours en coma en soins intensifs, nous avons pu récupérer sa fonction respiratoire et le problème neurologique avec son AVC a pu évoluer jusqu'à commencer à récupérer à partir du 10e jour de traitement. En bref, nous avons eu un cas qui nous avait vraiment beaucoup perturbé et on avait vraiment un pronostic très très réservé. Et le mari de la maman qui n'était même pas sur place, il était en déplacement et nous faisait à tout moment des coups de fil pour savoir comment évoluait sa femme. Et à notre niveau, nous n'avions pas à donner beaucoup plus
d'espoir parce que les tableaux dans lesquels elle est arrivée ne me donnaient pas trop d'espoir. Et nous avons quand même compris qu'il y avait aussi quand même une intervention divine dans la vie de cette femme-là. Quand on essaie un peu toujours de pouvoir comparer avec nos statistiques, celle-là a été vraiment pour nous un signe de la bonté et de l'amour de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs. J'aimerais vraiment souligner encore une chose, hein, parce que d'habitude dans notre métier de médecine, de médecin, nous sommes souvent accrochés trop à l'aspect scientifique, à l'aspect logique scientifique, à pouvoir expliquer tous les faits. Mais pour une fois, dans notre carrière de médecine, nous avons constaté quelque chose qui a semblé être un peu hors du commun, ça sort du commun de l'ordinaire. C'est qu'un matin, pendant l'hospitalisation de maman Rachel, on s'est réveillé un matin, arrivé à l'hôpital, nous avons trouvé, c'était vers 7h du matin, 7h, nous avons trouvé tous les infirmiers de garde autour de la maman, en train de prier. Évidemment, les infirmiers doivent être en train de veiller sur tous les autres malades, mais ce jour-là, j'arrive à l'hôpital, je trouve tous mes infirmiers qui ne sont pas dans les services de soins, ils sont autour de la maman en train de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les infirmiers, comme la salle de garde des infirmiers était juste à côté de la chambre d'hospitalisation de la maman, ces infirmiers, ils étaient surpris par un événement que nous avons compris que c'était une intervention divine. En fait, le matin là, vers 5h du matin, il y avait une prière dans la chambre de la maman, comme la maman prie beaucoup. Pendant qu'il priait, il savait que les infirmiers qui étaient juste à côté, ils ont entendu de bruit un peu anormal, et l'un d'eux a reçu un coup de gifle qui ne savait pas d'où ça venait. Et tous étaient surpris et ils ont commencé à prier et à prier ensemble avec la famille, et ils se sont rendus dans la chambre de la maman pour continuer à prier sérieusement. Et c'est ce jour-là où la maman s'est mise debout pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Alors pour ça, personnellement, je pense que nous devons vraiment croire que les choses ne se font pas toujours au hasard. Hein? Je crois personnellement qu'il y a une main qui a pu toucher cette dame en cours de son hospitalisation. Et je me suis dit qu'il faudrait qu'un jour je puisse le témoigner. Ce n'est pas scientifique, mais c'est juste la foi que je puis vraiment pouvoir enrichir ce jour. Dieu vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et si quand Nzamba lobi ozala kobujete, okoya korate jour ya visitation na yo. Je sais combien la souffrance est douloureuse, mais une bonne nouvelle, les serpents de rage, Jésus-Christ s'est élevé. Regarde vers lui, il a la réponse à toutes tes questions. Oh oui, la solution a toujours des problèmes qui tournent vers lui les regards. Le visage rayonné de gloire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Actation na yo, tika esu akonza na bomoi na yo. Changer de vie parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. N'oublions pas que la mort aussi peut nous surprendre. Ma Bible
mabe ya Mungu iko wapi? C'est comme ça ndi balobi bazo bango na Swahili awa. Je pense que Toto Solana na docteur Oyo a soigné qui maman tango mi kota ki déjà même si que au kota ki déjà na 400 comment et loko ni komela ki yo mi yeba kite mais bisiko zalaki ezalaki yi wapi pour kufa kite hein na kufa kite nazali kaka na koma nazoloba te nazoningana te niko tu pale sawa vile kitu loko eloko kaka batie wana John nilikuwa pale. Daktari mwisho anakia kuniambia saba na nitoshe ile maapare yenye banitia juu ya kusaidia nilifanya siku 4 asaki 4 jours place babimaki wana daktari bimisi babiloko wana niso asaki 4 jours hakuna mtu alikuwa anaingia ezana mtu abana kokota te moya kaka mama moko ye iko bwana yake ni ba cousin na papa bibi yake tu ndio baliachaka kule kuswezi intensive iko anasurveiller kama mitatingiza mgulu kama mitafungula macho haikuwezekana nizaka na mama moko nda bandai kokengela ikaka ye moko bazande ko ya papa ndi mtu bandaki kokengela batu wengine balikuwa tu banabakia nje nikabakia kule ile saa sikukuwa kama nilikuwa wapi sijue mimi nezeli ngonga wana yebite soki azalaki wapi yebite soki expliquer ndenge nini yenye tu mimi najua daktari alinambia ile wakati nilikuwa mule pofu ilikuwa inatoka kukinywa na kumapua pofu banda mena munoko nazole bando bima pofu fule banda obima nazolo na munoko banda obima ile basi niko tu mwele koma yangu ile siku yangu ine nilingia mule ilikuwa ka dimanche akota ikune zela hii dimanche na 10h bon ile ndio niliwa tu kwa mimi naongoza niko naona pandi abanda modera zotala ka pandi bon ile yote yenye lipitika nyuma sikujua mimi nilikuwa kumonde nyingine kama ni wapi sijui nyose legana kisima ye abanda ke koyeba te soka zalaki na monde nini abanda oyeba te ile 5e jour ndio wanasema nilitingiza mgulu na mkono 5e jour nde abouger le kolo na ye na liboko na ye macho inafungwa miso za kukanga aseme daktari akasema juu ba daktari ni kwa assistant na ba daktari 6 ba daktari bazalaki 6 likolo mama bo bakasema sema hivi mgulu na bouger seki angali uzi balobi lokola lokolezo bouger bazana toshe sasa bo bimisa ye na mi daktari ndio alikuwa ananielezea pale sasa place wana daktari ndio bandai ko yebisa ye daktari wakatoshe ni maappareil yote ni banitia juba bitishaka na masonde niliona ile foto kwenye ilikuwa na masonde kumapua paka estoma ndenge nyazalaki na sonde ti na estoma na ye ba foto na mwezali bakanitosha vile vyote ndio bakanitia sasa mu numero 4 babimisi ye ndio kino baki kote na chambre numero 4 sasa mimi nafika mule mu numero 4 banasema ilikuwa kama 11h ndio bakaona mimi nafungula macho ndio baiko komona na poasa fungoli misu na ye pale siwe kama nilisema kama sikusema wana yebaki te soki abanda koloba docteur ndaye na wenye walikuwa wananichuna na ba oyo bazalaki ko garder Juna papa lifikaka kutoka Nairobi na niko tu mkoma papa bimaki ko Nairobi azai akutika mwasi na ina koma basi nikabakia mule nikabakia mule siwe keki naendeka kama nikiawapi kama ni ayebe loko mokote bandai koleka sasa mimi nafungula tu macho mimi na watu iko wanapita pita mimi siwezi kuiwa kusema huyu ni mtu fulani kama afungoli mimi sasa muona kabati bazoleka mais ayebi te oyo azamu kusongolo siwe na mtoto wangu siwe ayebi na bana ayebi bangote na mwana na ayebi merci beaucoup maman to tambola be to dirigeant pe témoignage et qui est un peu plus vite oyebaki mutu te omonaki mutu te ozalaki so na connaissance te osokotaki koma okomaki demi mort yebisa biso obimaki kuna lolenge nini pe nini oyo ozomona spécial ezoconfirme ke yesu masiya mutu asali mi yenye mi na confirme na yenye mi naamini eloko oyo andimi ke ni Mungu njo ali Yesu Kristo ye peki njo mwenye nilionaka ile wakati labda tulikuwa tunishafanya pale 3 semaines kwa hospitali. Bon, nikaona daktari wa mpya anaingia kwa 9h. Amoni daktari asika kote za ba 9h. Ile 9h daktari Shama. Wana combien de jours déjà? Wana tosali 2 semaines. 2 semaines, OK. Bon,
Mimi naona daktari anaingia anasema baliingia ba daktari 3. Pale mimi naanza ona sasa. Amoni ba daktari mimi sasa wana kama muona siku. Mimi daktari anakuja anasema niliona tunafanya mimi nikamwambia sasa daktari Jean nafaa vipi? Mama lobi amoni ka daktari sasa atunie pona mimi usali daktari akasema mimi leo sitakupatia dawa. Daktari aisele longa na kopesa yo kisi. Mimi nasema juu ya nini? Lobi pona nini? Aseme ushakunywa madawa ya mingi. Alobio so ziba kisi ya mingi. Tena na madawa kuna kunywa ni ma specialite tutobole leo kila kitu batoshi. Lelo babi miseloko nyoso tikala ka bongo. Kweli bakatosha vyote vyenye kwa na masonde tu. Babi misa kibiloko nyoso basonde nyoso. Bakanyacha vi. Batiki ebongo. Ngana ba docteur ba baye. Ba pesi kisi trop. Ba lembi ba docteur amsuni ba baye. Banakatala wanasema leo dawa sitakupa. Nimesema leo hakuna dawa. Na kusikuwa hata munganga mwa atakupa dawa. Bakwetu wanaingia bakusimve baangalie huko bo kesho ndio ndio maneno hapo. Bakota kaka babanda kotala luto kopesa lisusu kisi mususu docteur alobi to kopesa yo kisi mususu to wana ikoki bakota ka batala yo babima. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que le docteur déjà baillé? Maman kutena Jova Rafa. Nango signaler bato bazo bela makasi ba moni ki ba komi na suka balandelanga na témoignage oyo. Merci maman. Ça yenye docteur alisema bien nikasema bon ça va hivi wewe peko nasema kama uwezi nitunza muniache wasi nilale yangu lokolo lobiki kopesa ngali suba kisi te potika ngana lala na ngai esalinga lokola kanda moko nikaachi atiki sasa yenye daktari akatoka akasema leo utakunywa dawa mimi naenda daktari abile loko mela kisi ta salika kaibai akasema muende bwana okay na lembi pe na lembi nikatoka sikutoka nikabakia tu pale juu nilikuwa sitokaki. Azalaki kwa wananifanyizia vitu yote tu pale ukitaka. Baosa ile loko nyoso. Wanatandika madekalo sasa wanataka kuninausha. Sashe wana pona kusokola. Sashe mulai. Batie ba dekalo nde babandi kusokola ngai. Au moins 4 personnes. Bona zalaki kilo moko ya kusakana te. Basa wanamaliza alo wananitengeneza mimi nabakia pale. Mimi nabakia atikali ka wana. Mimi naambia sasa hapa mniache nani. Biboti kangana nigeukia nyuma. Atali kote ya sima. Nikaangalia nyuma. Juu nilikuwa sijigeuzaki. Abande kwa balwa kama mimi nataka kugeuka inafaa watu ine bakuye bakunyangula migulu bakunyangula wamba lukafa batukaka baya basungaye. Basi nikabakia hivi. Après kidogo nikasema mimi nataka koyola. Sima ngamkia lobila lingine suba. Baka nikasema nikaita mama nene mimi nataka koyola. Apengi mama nene na lingine suba. Pale kabisa walijitoa kwa kunichunga. Bakaninyangula. Sasa walininyangula ilikuwa deja tard. Juu mikoyo ilikuwa kwa toa ilikuwa inaanza jipitia tu. Baye na retard wana masuba iko mobima deja. Nika koyola. Mikoyo bakatosha tena madra bakatia zingine. Ba changer ba drap ba sasa kulala. Ikanifanya mubaya, nikasikia roho yangu inahuzunika, nikasema mie mama mzima na mama lokola ngai na komi na niveau ya boy. Nikasema Mungu. Manaki maombi yote wanakuwa nalala kwa papa azola libanda na malili azokonde. Haikuwa nakula. Azoli ate. Hausikie. Ozoyoka te. Nikamwambia Mungu, kama unataka kuniua niuwe leo. Soko lingia bomanga kale. Jana leo sipite kama sikufi. Moya lelo ele kana te soki na kufite. Juu hapa sitembe. Azotambola te, azosimbelo kwa kote shakufu. Asa kufi na ikaka. Fanya basi mapenzi yako itimiliki. Sala mokano wako kisama. Me usisahau kama na mimi nishakutumikia sana. Osa na teke ngana sina salelio mingi. Na nilitoa vitu vyangu. Na pesi babiloko langa ebele. Juu ya upendo wako. Pona bolingo na yo. Kumbuka basi hata na muna nilikuwa najitoa mimi nafika mwangu 18h 20h. Kanisa tande inaza komi pesa pona sura. Kama utakumbuka kazi ya Beni, kumbuka basi kazi nilifanya. Soko kanisa musala ya Beni te kanisa musala ya Goma. Kama utakumbuka Goma, kumbuka basi kazi nilifanya Butembo. Hata wakanimwangia maji, kulupango mwa niliingia kutemwani, juu yako nikaliaka mchana kati. Haukumbuke vile vyote. Basi sasa nilinani vile nilisema vile niko nasema kuroho siambie mtu alo
nikalia azoloba bongo na kati na mutema na yazo tukisema azoloba nikasema mimi nalala nikaambia mama wako ananichuka nasema msidibéranje mimi nalala ayebisi ba mo bazo garder botungisa ngate naza kolala. Merci beaucoup maman tu attends parce que na émission ezo le kana atmosphère na yango makasi ozomona même maman ma miso ezo yenge na disons na miso hein ozotanga na miso maman na monte mai na miso ezo yenga ye donc à raisonner mukolana ti babanda ko kitise po suba donc et ça les sous passi bien aimé jusque là ozomona que maman kutana Jova Rafa nzambo abix rabatu na malade ezo tungisa yo ekoki olekela nzambe na mayele te mais eloko etikinga mingi epusinga makasi makanisi na ngai mama azo rappeler nzambe azo ebise soko kanisi awa te donc fongola livre ya nini ya souvenir bisikanga na sala mwa mbolamu na ngai soko moninga na goma te na butembo lukanga na butembo komona ke na salela kio soko moninga na butembo te lukanga na beni soko moninga te tala mobile na mikolo azolala na église bien aimé dans le Seigneur ozoka ba souvenir yo nzoka na liste ya souvenir nzambe soka fongoli bande baneti suka zomona ka Yesu Masia ne kulusu azo raisonner kaka po azomona Yesu ne kulusu yo na yo azomona te azomona kala ba critique oyo zo sala na internet azomona te nesika mota ko kanisa bolampo asalela yo mais loko ezo etikenga tisiko ezake mama lobi na nzambe afongola livre à souvenir ou bien azoye ou bien asala quelque chose mama tozo koba kisha pale sikusema tena sima wana lobaki nikatafuta usingisi sikuipata alukipongi azipongi te bon nikasikia papa ananiambia mimi naenda papa juu alikuwa tu anaanza kia pale hospitali papa bandako bimbataza kufanya kana hospitali pale na kulake na iko tu anaona aza kolia teka kumbembeleza kukula na bako ebisali hata mkiazo lia te basi nikamwambia akanambia hivi aseme Rachel ayebisinga ke mimi naenda kule kubageni beba kutoka Uganda ba unaona mimi njo mwenyewe nilipashwa coordonner le mabitu yote ayebisi ke nazoke detala bapa ba utaki Uganda felenga nina landela makambo nyoso wana sasa mimi naenda nione namna gani kazi kwa inafanyika kule kumeri ebongiki yake de amona ndeni musalezole kana kuna na meri nikamwambia wende niko tu hapa mama yebisi yake ndiko kutanga kaka awo akaingia mugari akaenda kutina mtu kake kufika hapa tu mu afase anatashukia ngambo ya kwangu tu pale angia kwa kaka pembeni ya ndabu abimi na hospitali pembeni kaka ya ndabu telefone inalia telefone sasa ililia kule kwenye iko mugari mimi sikukuwa naye plus azaki na banamuita bazali na mama te babengie batu ya maison africaine de prière ya Kinshasa batu wa mape babengie akamuita papa basimba bengie akamwambia uko wapi atunyoza wapi akasema mimi niko munjia niko nenda kumkutano nyeko kumeri akasema acha kwenda kule rudia mbio alobi zonga no kiko kende sukulo ndoko kende zonga na hospitali kuna mama azali mie pale sasa mu hospitali niko naongea na daktari wa mpya wala siko mama na posa komo solo na daktari ya sika mimi sikulala nilikuwa macho azalika na miso bazo mona mimi naona daktari wa mpya anaingia amoni daktari ya sika koti anavala sa vile daktari ba daktari wote banavala kasa kuingia msali alatika kandinga ba daktari balata kande bakuta asado kisha mimi naambia baba mama beba alikuwa ananichunga hapa ayebisi ba mama baba daktari bakela yewana simukaribishe daktari bomoni boyamba daktari waza ukota wana habanisikia bazo yoka mama tena banasimama banaangalia kwenye mini batele bazotala nde mama hamuone daktari bozo muona daktari te ameshafika sasa karibu akitandangu mimi nasema daktari akubi pembeni ya mbetu ya mama mipeke mimi namkaribisha mama ayambie siku mimi namwambia karibu daktari hebi boye imalamu daktari hakunijibu daktari azolobelo atali kaka mama senya aliniangalia mimi naona anakuwa na suriri tangu atali mama akomoseka akomoseka kisha mimi naambia baba mama ayebisi ba mama wana mimi nasema nikacheka na mimi mama pe aseki nikasema Mungu we alobi nzambe muangalie daktari bandu otala daktari wewe iko wakiana azabo zema mama bebe alikuwa bananichunga balikuwa ba mama ini mama bazobatela bazaki bazoseka nazo kende ponga nazo yoka yondo zo yoka te mama na ina tuyo na sala na différence to pe minano tozo ke malem parce que aweza la mituna na biano na koloba celle la différence ya ba docteur ba
kanda ki okisi ba boye ko peso kisi na bango ba bi ba lembi yo na docteur oyo mona ki akomi ko sekisa o déjà kisi ya makasi ezana ya koseka sala na différence. Sasa saule docteur aliingia. Tango docteur wana koti akakia akasimama hivi. Atelemi pembeni ya kitanda. Pembeni ya mbele. Sasa mimi nikasikia furaha moja. Mama tondisa mimi nsengo. Siku jiokipeta na aba mama. Abanda kutala suba mama wala te. Bandia docteur wa mpya anaingia kwa naonesha. Muone kisi ni wakia. Docteur asika koti tala ndikaza ya bazo sika batelemi. Nikageukia docteur wa. Nikamwangalia. Atali docteur asika. Na docteur wangu naye kwa ananiangalia. Na docteur asika wana pia azotala yeye. Sasa docteur anagusa mikono yangu. Docteur asimbi maboko na ye. Anagusa asimbi maboko na ye awe. Ana siwe kalisikia nini akatia chini. Akitisi miboko. Akagusa tena nyingine mkono akagusa akatia chini. Akitisi na se. Sasa mie senya anajideplace na kutoka hapa kurudia. Tangu bibi kaza laki siniko namwangalia. Mama azoswa na ye azobela. Docteur usinipatie dawa kopesa ngali sukisi te anasema docteur Shama nipe dawa leo apesa ngaki silelo te wana zo solo na docteur wa sika naongea na yule docteur wangu wa mpya yazo lo bano nini yazo lisa kine hakunirudishia kitu akafanya kusuri azoseka kaka nikamwambia docteur uko nacheka lakini haunishi kuni uzoseka uzoyanolanga te boy Docteur akanita pale docteur abengie akaita Rachel abengie Rachel yandimi Rachel andimi anasimama sasa nyuma kitandani atelemi simakiti na yeye yona anatia bwate mwa pale ya monta bwate moko ateli kolo sio kipete na hawa mama biko banani mama zotala suba mama wana te kaangalia docteur yeye baluki akomotala docteur wana sana nilimwangalia yule docteur tangu atali docteur wana bwate mwa hivi kukibamba amoni pote moko batie na mir sasa alitia masike na shuka huku na inashuka amoni basinganeke za kokita koto na koto yeye peka nakusa mwele blouse yake ya kidokteur yeye moko asimi blouse na ye anatosha mo tester mimi si tester mie akili yangu liniambia hii ni tester mama ye amoni penza bia lobi oyo ni tester docteur ule docteur anatia ile tester hivi docteur mie peke nikamwambia docteur mama ye moko lobi docteur moto iko vile naindike kutester nala nige zola kisa koto moto eza iko sana alishiwaka mgonjwa gani wa domo ye pa badoka moto nini anarudia tena anakuya tena azongi lisusu senya alirudia hapa tangu azongi mimi naona sasa mimi natupa macho kumlango papa naingia mbio amoni papa pasteur azokota mbangu na kati na sala hospitali senya aliingia na mimi namwambia usiguse daktari abi kosimba te daktari kosimba daktari wana kisha nana angalia ba mama daktari kwa yeye atali ba mama na bi daktari ngwa za wana kisha daktari wangu anabakia pale daktari na yatele mikaka wana anasema papa Basimba anataka kukombea mimi nasema yeye nipatia papa lobi papa Basimba linga abondela pona mimi nasema tia basi telefone kwa masikio juu mikono yangu ilikuwa maboko mama bandeko simeloko talobi tia kaka telefone alitoa anatia telefone kwa masikio anatia telefone sasa tia telefone ananiita abengi sasa nita mnasema bonjour papa tango mama lobi bonjour papa akasema bonjour ayepe andimi bonjour akaniuliza unaanza sikia namna gani basi koloka ndenge nini hakuna kitu eloko moko aseme acha ile alibiti kali kambuana uko napona uzobika mimi nasema ndio papa mimi najua antimika unaomba na yebike bozo bonde la pona ngai barudishe telefone kwa masikio yako mimi nataka aone alibatia telefone matoi nayo sasa mie saba litia nikaangalia tangu atie telefone matoi ya mama nikaangalia daktari wangu atali daktari asika nikabakia pale tikali wana sasa si huku papa Kinshasa anaanza omba papa wana basi Kinshasa omba azobondela bona mimi nikafunga macho yepe akangimisu nikaanza sema amen papa mama azondimaka ka amen papa azondimaka amen sana nifika kuya mara 3 tawe komi ya misa huyu daktari wangu daktari ya makamba akangi basinga anafunga kwa mkono akangi basinga koto akangi basinga koto nikasikia kitu moyo naingia ndani mwangu mama yo kilokole loko moko koti na kati na yeye sasa iliingia nikasikia saa vile kursi kwigisi mtu unakusaka ayo kilokole kuramo kwa koti na nzoto na yeye mama gangaki baka na wagonjwa wengine wakakia mesikuwa na waona kino babeli nyoso bazanya hospitali wana baye senya nililalamika na wagangi na bagarde malade bakashtuka bakasima basutuki bango pa telemi mama mwa alikuwa mbale bagarde malade mama mko azaki na karte ba mama wana akakimbia akimi
Sali kimbia. Tangu azako kima. Nikasema mimi nalungula na kura. Mama komiko naziki kureziki singa. Kulalamika nguvu Koganga ya makasi. Tupa dra yenye nilikuwa nayo. Abimisi droza lakini. Nilikuwa mimi navala robe de nuit. Anataka robe de nuit. Nilisikia tu nguvu moja. Mama yokaki makasi moko. Mimi naruka mama sote kido na porte. Sali liruka. Muto bandako ko telemate. Muto bandako ko sala ba jeter. L'excellent docteur à côté liyo. Lito ipe kotoyo lokola eza makambo bonganga nzambe bazolo bakotoyo na docteur koto pe makambo ezo salem. Ingambo hii ya matelefone sikufuata tena. Azolanda lisu telefone ite. Niliruka pale. Mama sotaki pesa za. Na hisi niliruka na mimi natoka kutana. Nilitembea sa vile. Sijue. Nikaenda. Mama komiko bima. Sasa yenye mimi naenda sasa sisi niko nenda safari mtoto ana marika ka premier pas. Azotambola ni mwana tambola ka kubeta pa. Mkulu haikamati. Makole zosi na biete zote koma ko yeko mi olenga. Mimi naenda na robe de nuit yangu. Mama kana robe de nuit kama niko mmoja. Ayebite soki azaki na robe de nuit nini. Sasa si mimi niko nasema kwa sauti. Mama zolo bakala mgongo makasi. Makasi niko nasema Yesu anaponya. Yesu abikisi. Yesu abikisi. Na kwenye ilitokea mimi na mimi sijui. Na ndenge pe bimaki ayebite. Sasa niko naenda tu. Nango zako kende kaka. Niko naenda ba munganga sasa bananiona nabo banakimbia. Kama baone bakini mtu bandako tambola te. Sasa niko nawaambia ona watu wa imani hapa. Abitala batu ya kumzima mtego yo. Niko na pressure sasa. Akombi siko mtu alikuwa mtu azote. Mimi naenda hospitali yote. Na wagonjwa balisimama. Na watu wa malati na hospitali batele. Naenda, mimi naenda niko nalalamika Yesu azabie. Yesu azabie. Yesu azabie. Sasa huku niko naenda sasa vile mtoto anatembea ka. Azotambola malembe lokola mwana wewe. Papa naye ananifuata nyuma. Papa pe aladie mkongo. Mimi naenda azokende nazunguruka abaluki natoka ku salle de soins natokea tena kumulango ingi. Abimili suza porte yo mususu. Ninatokea nje. Abimili banda. Kisha watu banakuya sasa juni hospitali niko hapa kwa barabara. Eza hospitali zaka pembeni na biso. Watu banakuya. Banayei. Niko tunalalamika. Akomika ako gazo. Yesu iko bien. Yesu azabie. Yesu azabie. Yesu abikisi. Kwenye niko nasema vile. Neka zolo babongo. Daktari kule balishamuita sema mama yako. Daktari basi babeli mama na wewe beli ni goma kotoyo. Naye kwenye alikuwa anaingia kugari. Yepia yemba unakata mtu kana yemba na hospitali. Sana fika pale. Kwa komi wana ananiangalia. Atali nisha simama. Mama sa tele. Naye akalalamika. Yepe agangi lisusu. Senya alilalamika nasema mama unatembea mama utamoni. Mungu iko hai. Yesu azana bomoi. Saa yenyewe nililalamika vile. Hapa kibongo. Daktari anasema hapana. Jina ni Toma. Mungu anaongeza Toma. Acha na mimi nione kisuko na tembea. Tika bana kwa ningo soko kwa twende. Tambola siku. Mimi natembea. Mama komiko boka kalokolo. Mimi naenda. Naye anaanza imba. Yeye unatembea. Mama azotambola papa za. Unatembea na daktari. Azotambola na kisha ananirudisha. Kino azongi. Anasema okay. Ayebisi sava. Mungu asifiwe. Zamba zo aloku. Hii ndio tu nilikuwa mimi na nguvu. Oyo ndio daktari abadilike kumwili. Esa le bapona na zoto na yo. Ndio tukatoka akanirudisha tena ukitaka. Daktari azongisi lisu mama na mbetu. Sasa nirudisha kukitaka. Tangu azongisi na mbetu. Tunabakia pale. Atikali wana. Hawakunipa dawa yote. Bamesi ekisi lisusu te. Nabakia pale. Atikali wana. Sele ni 18h. Kama komi 18h. Papa basimba tena anaita. Papa wana yakintasa papa ya mapu wana bengi lisusu papa basimba. Akaita papa. Abengi papa. Bishop oza wapi? Bishop oza wapi? Akasema niko kwa hospitali. Hospitali na sana hospitali. Bozo sala nini? Bozo sala nini na hospitali? Bobima. Bobima na hospitali. Niwekanga nilisikiaka kunani ku telefone. Wana yoka kia kuna telefone. Basi après pale. Papa katoka nje. Papa bimini bana. Akaenda kufasi ya nani ya comptabilité akasema mfanye facture. Ya comptabilité bosa la ka facture. Tumefanya. Mikoro yetu tosali hapa. Tofuta. Twende kunyumba. Toke na ndako. Pale niko naenda tu saa bebe mwenyewe. Mwana mama za kuboka lokola mwana oyo aza kumeka kotambo. Macho hayoni. Miso eza ya kumona bien te. Masikio haisikii. Matu yeza koyoka bien te. Tukatoka. Babimi. Bakatia vitu magari. Bati babiloko nyoso, bati babiloko babilo tukae. Babimi na hospitali bae na ndako. Sasa tunafika kwangu sikuweza kupanda kwa escalier mrefu. Tango bakomi na ndako abandai kolonga te po makolo na ye ezo simba kaka bien maison de passage. Batie na ndako ya bako ya baba. Merci beaucoup maman to la lisusu élément moko nazoli na lancé na ngota maman ninga biki abanda kota molokola mwana bébé
bokolanda lolenge nini mama anda kotambola première fois mama aya ko témoigner na etonga bolanda ndenge nini babanda ko simba ye po akota na etonga. Merci beaucoup. Merci, je pense que vous l'avez dit, maman, pour la toute première fois, à Zokota, n'a pas besoin de Ninga Zotambola. Bon, maman Zotambola, Yako moi, nous comme on a Zoboa Kamakolo, Bazo Simba Simbaye. Rien n'est impossible à dire, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé dans le Sénégal, vous avez un témoignage à modèle à Boé. Maladie Nini Yayo et lequel maman a Katia comment, na Katia maladie à Makasi, à mon docteur, abîmé maman. Est-ce qu'on peut définir le docteur en Azana? Ma coco la mis en Kalaté Yamboka. Les Akina. Jésus. Ah! Tu veux te marier sur Yesu, merci à l'excellent docteur. Yemoko à côté, ti na kat na hôpital bisika. Mutu akoko komate, mutu akoko kotate ba pekisi mutu ne so kota mais Yesu a le bic accès partout à côté fara na maman Rachel. Tu continues maman. Après parler, nilibakia chaque 5 heures. Ba docteur banakia kuniangalia banatembeza. Ba docteur baya katango 5 heures nyoso bazo pona kotamba. 5 heures juste bananikamata bananifikisha hapa ku Vodacom. Bazo tambusa kaya malembe la balabala. Niko nasikia mifupi kwa sa vile bali kole. Azo kaneti mikweza kwa ba kole ba mikuwa. Nikishafika tu hapa ku Vodacom kutoka kwa Vodacom. Na mina siwela sawa vile mtu mwenye balingiza kufia mai nguo zote zile mina valo jasho iko inatoka paka vile bakishona samai natoka vile mingi bana nirudisha baboni katoki mingi baboni atozongisa na ndani akishanifikisha pale azongisa na ndani alo papa daniingiza tena msade de bana ninausha juu kwa kaka papa nda banda kosokola mama papa banda komilonga te na kunivalisha yetu papa nda banda kolatisa mama tobeta na moi c'était muke papa tika ki opete hein ils appellent kamwa choix pe ya libale pour mon ba couple mso tozo mona ke moi ça comme na pasi mobile ya ça sundole ba ndeko nomba mo ba ya ko soigner mais papa boya ki ote kuniacha ata mokolo moko papa tika ki c'est que ça choix ya bien bien vraiment ya nzuri sana sana choix moko ya malamu au côté ya batu nini to bato bazola ndola msusu mutu moka za na hôpital azola no mobile na ya sundolie po abeli makasa lembiye
kama mtu iko mgonjwa soki mtu azobela za maladi asikate tumaini mbele ya Mungu. Ngiseliki ate liboso na Nzambe. Juu Mungu anagusaka kwenye mwanadamu hawezi. Nzambe asimba kesika moto kokokota te. Mkono ya Mungu inagusaka fasi kwenye mkono wa mwanadamu hawezi. Loboko na Nzambe simba kesika loboko wa mtu kokoko mate. Mimi nawaza na ile daktari kusema sitampa dawa leo. Na ndenge daktari alobaki na upese kisi lelo te. Na alifika mwisho. Yepe akoma kidana suka. Alifika mwisho. Yepe akoma kidana suka. Hangeonesha ni munganga. Alifika mwisho. Akoma kidana suka. Akasema ile ma française abo mrefu tunamtia ma observation. Aliba français na yototina nokaka wala totala. Me naye akili zake zilifika mwisho. Maele na yepe koma kinasuka. Juu nilikuwa napata madawa zimoya. Azo abanda kozo bakisi moko. Utaona ka flako ka hivi wanasema $150. Flako moko ya mkibo balobi $150. Utaona kusiku moya wanatosha 3 ordonnances. Omona mokolo boko abisa ordonnance 300. Lakini naye akafika kuatoa kusema leo hakuna dawa. Daktari palo amola kiki lelo kisi za. Mgonjwa mwenye anaweza kufuata témoignage. Mtu malade azolanda témoignage oyo. Atumaini tu Mungu. Ataka elike pa Nzambe. Unaweza kwa ukupata dawa, Mungu uko capable wa kukusisimua tena na unarudia kwa. Ukiko zala ozwiki site Nzambe azala makoki akubika sayo zongi na bomo. Umekuwa kilema kama mie namna nilipata paralisia. Okoza nozai boate neti mama zalaki makoleza yo sala lisusu. Siwezi simama. Abande kotambola te. Siwezi jipatia hata kitu kimoja. Eloko moko taningaki azua. Mikono inakuwa paralisia. Maboko nyose zalaki yakopuka. Lakini Yesu sali kuya. Kasi tangu Yesu ayaki. Nikaona faraja inaingia mu moyo wangu. Amoni ndenge ni Nzamba zako console ye. Faraja. Juu nikaona huyu bwana nilikuwa mimi naona kwanza mimi nasema huyu atani pastere. Ndolo au ata pastere. Hii yenye niko nafika kwa kiwango wa kukoyola kwenye niko. Ata lokolo baboazi bomba zangaza pastere. Atachoka. Ezala mokolo moso akolemba na ndenge nazojisubira na mbetu. Ikanifahamu bakuro nikanjali. Wana ndi banda kolelisa mama ta. Na njeli acha mimi nasema Mungu wewe ni Mungu. Abande kolo badango nyoso Nzambe yo zanzambe. Kama nilifanya zambi mbele zangu. So kila sala kilisumu liboso la yo. Limbisa ngai. Kama kinywa yangu ilisema mbaya. So kimunoko na ngalo bai mabe. Unisamee. Limbisa ngai. Lakini unikumbuke kama vile ulikumbuka Ezekiel. Kanisa ngalo koloka ukanisa ki Ezekiel. Ezekiel alikuliliaka. Ezekiel alilela kiyo. Na ulisema ulituma mjumbe kama anenda kufa. Otindaki message ki akikufa. Lakini kasi akakukumbusha yenye alifanya na wewe. Akanise li oyo kasala ke pana. Na muna alitembea na wewe. Ndenge ni abandako salela yo kotambola na yo. Na mie papa. Na yepe mama. Luisa. Kanisa na mimi nataka unikumbuke. Alingipe Nzambe okanisa ngai. Unikumbuke kwa kazi nilifanya Goma. Okanisa musala sala kigoma. Unikumbuke kwa kazi nimefanya mumuji ya Butembo. Okanisa musala munene na sala kina mboka ya Butembo. Na Goma mama sala kini. Popa bako kaka Goma Butembo Beni nini. Usaba na tekela Nzambe. Mungu Goma nilifanya nilikuwa mimi naenda abandaki kokende. Kuma nyumba ya batu. Na bandaku ya batu. Niko mimi napiga hodi. Abakomi wana lobiko koko. Mimi nasema mimi nakuya tu zungumze juu ya neno. Na ika to sola pura. Na baletia habari njema. Na yeli bino samu malamu. Bananipokea. Ayambingai. Na Mungu anajitukuza mwili. Nzambe pe alakisi bonzambele na taona watu mbili banabatiza. Mbona watu mbili bale bazui bateme. Na wanakuya kukanisa. Bayebe na kati eglise. Basi nikaona ni kazi juu sikukuwa na kazi yoyote. Mama zalaki na musala. Na mume wangu alikuwa shomere. Papa zalaki shomere zalaki na musala te. Tukaanza tu ile kazi ya suivi. Kaka musala ya suivi ya kutambuka. Batu na mafoto iko. Batu walibatiziwa. Tukaanza ingia mukilte de kilte. Kino musala mama zalaki kombi ko sala ke bakota de kilte. Nilikuwa na encadrer batoto balikuwa 350 enfants. Mama banaka bana 350 bana ikodi. Niko nafanya tu maile umaskini yangu na ndege ya bozangi ya bobola wangu kaka chakula yangu mama zosala bageni ya kanisa. Pona baba obo ya kwa kanisa mpya. Ezaki eglise ya sija. Tulianza munyumba msala. Mama nda bandake kuna ndaku na yeye na bwana na watoto. Yeye na bana na papa. Mama yo sala ki onte pona bozangi na bino ya. Haikukuwa juu ya kukosa. Mama soza kina msala ni ngasa msala nza. Ningifanya. Angeke sala. Juu na bwana alikuwa na kazi. Tani ngozwa. E koma na waka I'm busy na na msala na ngai msala izo permettre te ngona ndenge ba dekopswa isa I am busy. Na za msala bele
kama uko na mzigo wa Mungu soko za mukunda hawezi kosa kumtumikia Mungu. Ukokoza nga kusaila hata ine hata mungonga moko unaenda msuivi Mungu atakuambatanisha na mwenye amini Yesu zaba kukutanisha na mtu yako yamba Yesu pia yeye l'église. Merci maman to poussa na lisusu mwambangu na témoignage poto silisa yango po kala mingi te la princesse de l'Éternel faut à rejoindre ba ndeko ya Kinshasa oyo bazobenga epe baza na kosa zonga Kinshasa po musala na Nzambe etambola malamu na les Nazaréens. Maman to beti solo olbite ba komi ko meka yo ko bimisa yo moi Vodacom bazongisi yo ba meki yo ki bazongisi yo esala ki ba temps combien on banda ko meka ko tambwisa to sala ki un mois ka ya ko kenda ko ba ya ka chaque 5 heures. Papa ndi azali kobema ngai ba docteur baza na msala na bango bayaki kaka je crois 4 jours à 5 jours balembi na bango bayaki te papa bandi kotambwisanga chaque matin ba docteur bayaka 4 bien aimé pona oyebi soki eza mbongo na ote otiaka na nje mute kobikisa yo ba docteur bayaka kaka 4 fois balobi wana ezalaki test pepesi oyo biso tosokoki maboko tosali nini tobwaki musale continue papa yeba ke soki continue ki ba 3 mois papa linga sokola maboko atika mama toko bana un mois tosalaki un mois après un mois wana na bandi kotambola malembe me nazotambola un peu bien des docteurs aye lisusu alobi bapesa biso mikanda tokende na Uganda Kampala tokendeki mpe Kampala kokoma kuna ngana makanisi na nga kimoto na ebaki ke Kampala oyo okende kokuta peut-être mutu esi ebeba nango peut-être ba mama oyo nga nazali kokanisa ezalaki Nzambe nazali kokanisa banenda kutana sami naingia muskanere ya kwanza banapima kwanza parti ya kichwa mutu kaka nde babameki banakutana hakuna ule docteur anasema cerveau yake ngali net docteur analobi mutu na yezo sala bien cerveau lezo sala bien ndenge Nzambe akela ye après banasema tunarudia tena kwa ule mwenye alitutuma kwa ile scanner bazongi sio pana mutu na scanner anatutuma kusikanere ngine atindi bango scanner hivi banakuta kichwa iko mzuri biloko na mutu eza bien boye tumwache tutikaye tumutume tena fasi ingine tutinda place mususu bende bapime goitre interne na kati na ye kuna boye peut-être le goitre interne bato habaivumbulake me ile nayo inaletaka maka ya kuanguka vile yango pe poisaka bato bayebaka yango te me yango pe poisaka bato banasema sema inakwaka inaotaka kisha natia mshipa mwa kuker botaka pe etie mkuu bakanibeba kule sasa nifika kule nikaingia tena ku scanner banapima scanner ke bamekika mtema na ye nani kona ile cliché asana babina nyoso wana na ndako banapima banaangalia kukere yangu hakuna kitu matali mtema na yele komoko te kia unaweza wakasema sasa kwa nini roho yako iko inapiga ku vitesse ya yulu babinde ni mtima lezo peta kamba mbangu boy roho ya mtu banasema ule daktari anasema inapigaka na 75%. Mbali mtema sasa yangu ilikuwa 125 mais mama ile kaki ni susu na 125 uko unaona roho yangu iko inapiga na ngo iko inafanya uzomona hizo bete la mbezo bouger basi daktari akasema sasa quatre interne haiko alo mwende mpime mgongo nenda kwa scanner kwa nyingine eza sika mokote ba hospitali one keseni mimi naenda tena kwa ile scanner banapima mgongo njo balikutana kama uko fissure na mgongo ndio bamona kindenge nile la kisi ba nani etika iko sele mgongo ile achana sana hivi ndenge akweya kiwana na poisa nde mkongozo wake shoki wana daktari akasema okay mwingie tena ku scanner fasi nyingine biboko tasusu na scanner place kaenda tena bakasema bapime bassin bameka bassin na ye bakapima bameki bakakutana hakuna magonjwa eloko moko ezate sasa ni ibikanipitia senye daktari bwana ninterroger nikamwambia papa sababu daktari alotuna kae mituna wewe uko daktari alisebi yoza daktari Mungu mwenye nitosha mwile koma nzambo abimisa inga la kati mwenye alikuyaka ni visiter nzambo ayaki visiter nga mwenye alikusele vitu yote yenda simba kibiloko nyosho wana azongisi yango ya sika daktari akacheka akasema wewe ni murokole mimi nasema ndio nikatoka kama nikafanya Kampala kwa napenda nifanye 3 mois
nikasema hii 3 mois ifanya tu 1 mois. Salika 1 mois. Nikarudia bakasema inafanya ndio tena nipite tena kwa maskanere nini, mimi nasema vile ni vile. Wana niponya. Zambo abikisa kinga. Alishaponesha yote. Na mimi najua hii kutoona, kutosikia, kutotembea moyoka komona. Zambe akosala lisusu. Na leo niko mzima. Leo azotanga. Na daktari ba hapa na shamava na shanga. Daktari wana zoka. Merci to betelinza me waboko. Bien aimé dans le Seigneur, on a accueilli soit Nzambe, mais on a rappelé bien sûr que 2 ans il y a les Nazaréens donc le mois d'octobre awa le Nazaréen le 13 octobre ils ont qui ça 2 ans na yango donc Yesu Masia atikali Nzambe donc nkolo oyo tozo salela azo batela biso donc Yesu Masia aza excellent docteur wa kutana kina mama Rachel ye wana zali excellent avocat bien aimé na likambu na yo zo tongisa yo. J'aimerais te dire que Jésus est vivant azo sala oya sala kino lelo azo sala makambo Bible eza histoire annoncée te mais eza makambo esalemaki ezo salama en tout cas na kanisi susu mama langa ani na Bologne nzamba nguya nyonso tu nzambo oyo akela yo azana bomoi donc tobungisa eliki te bandeko nyonso bozobela naza koinvite bino tika ete nzambo abimisaki mama Rachel na kati na koma abimisa pe mutu moko azolanda émission na kati ya koma ata yozo yoka te me mutu ayokeli yo soki bozali makila moko nzambe abimisa yo na bisika bo ozali mama Rachel toko bananu na lisolo na yo obikaki lisusu ndenge nini? Nilipona tu ni Mungu tu ndio anafanya miujiza. Zambe ndasalika abika mwana ye juu ba daktari walisema iko AVC. Ba daktari bapesi bakombiza AVC. Bakombola baba bapesa ya makasi wana. Banasema tension ilikuwa yulu sana. Tension ezalaki likolo la 22 matikina na 22. Bo. Sasa tena bananiambia sasa AVC wali kuacha kilema. AVC fallait potika la boîte yetu ya médecine. Il fallait upengame ngambo moya. Bamona kiki phrase la moko komi boîte. Non, oza bien. Toi ça non moi exercice de quoi ça si ma caméra to télémi na mon mkia po to landa ki image kuna ozo boîte to mekana ko téléma mkia. Oza bien. Amekana no. To vela ni ça. Merci. Moi to mama songi na mon mkia. Mama songi mon mkia. Télémana moi babike ozo ko baso téléma minute ebelete. Télémaka. Siko na lingi to zo na image bazo l'acception kuna zo leka. Na oyo est-ce que kokani? Et kokani te mama Yesu aza malamu Aza bien. Yesu aza bien. Aza bien. Siko banda mukolo na mama lokolo bike déjà salela ki nzambe ete na liste ya souvenir kola mona ki okati na. Po ba tumsusa zalaka ala bimi na hôpital na mela moko muto tungisanga lisusu te. Déjà nzamba kanisa nga na ba souvenir ele kasi ba souvenir nanga ezanana soki na beli susu akokanisa nga vraiment moi moko wana natika banda na yamba Yesu ile mambo ya pombe ile kwanza est-ce que ça les nzambe mama question ezali est-ce que ça les susu pour déjà oza rassurer que na beaucoup à souvenir nkola abombi bolamu nao oza dia na bolamu neza na o ba do rappeler ka nzambe okoko kata no peka awa ko sela nzambe inafaa tu niendelee kutumikia sala kanzambe a continue kusala mina hata hivi mnaenda msui andenga zala kinda kana suivi njote seko mia kimkolo mimi naendaka ni kazi ya Mungu akisema wewe mimi nakuwa mzee nikatembea hata kunyumba 2 3 wala 2 akenda kata Mungu yenjo alemisa tunzambe ndamona ka juna vyeni kwa nafaa goma yenjo alikuwa na wa bana sala goma nzambe ndaba ndaomoneza mutu te donc on continue na kusala ngolo na lingi tozonga nanu avant tofanda na mama tozonga na tozata bato moko to mibale o bamonaki mama na kati ya maladie babetela biso bisolongo po ye penza amiyebaki na ete yo zoloba obelaki omiyebaki te yo moko ozobeta esu makambo miyebaki te ozozwa yango wapi ozobeta kutu koleka na bato babanda kokengela na hôpital tolanda na bongo tozo à Kinshasa le révérend Basimba, que Dieu vous bénisse. Cet homme m'a beaucoup formé. Je priais 24 sur 24, à toutes les portes je priais, à la porte de 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h, 0h, 3h du matin et 6h du matin. Donc, à toutes les portes j'étais éveillé et je devais prier.
Et ça devait me prendre au moins 1 heure à 2 heures en train de prier. Comprenez que j'ai passé pratiquement tout le temps en train de prier. Et c'est là pendant plus de 21 jours. Dieu merci. Un jour, pendant que j'avais envoyé des messages à travers le monde sur Internet et que les amis me soutenaient dans la prière, on recevait des prophéties de toutes parts de ne pas avoir peur parce que le Seigneur agirait. Un jour, je sortais, il y avait une campagne d'évangélisation qui s'est passée dans la ville de Béni et que nous étions en train de patronner. Je me rappelle, c'était un sujet ougandais à la personne de l'évangéliste Sebiala qui était en train d'animer une campagne d'évangélisation à Béni et nous en tant que représentants des conseils de confession religieuse, je devais voir comment les choses étaient organisées, si tout était au point. Quand je revenais de la campagne, à la porte d'entrée de la clinique, j'ai vu sur mon téléphone un appel de révérend Bansimba qui m'appelait et qui me demandait d'aller donner vite le téléphone à madame. J'ai répliqué disant que le médecin ne l'avait pas autorisé de prendre le téléphone. Il me dira, mais pasteur, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alors, je suis allé vite, j'ai donné le téléphone à madame, qui a commencé à parler avec le révérend Bansimba. Et ce qui m'a fort surpris, c'est que mon épouse, lorsqu'il parlait avec le révérend Bansimba, elle transpirait comme si elle était en train de faire une grande course. Et quelque temps après, le révérend Bansimba va me demander de perfuser spirituellement mon épouse. Je l'ai fait selon les directives que le révérend Bansimba avait données et je lui ai remis le téléphone. Il a prié et quelque temps après, je n'ai pas su comment cela s'est fait. C'est elle qui fait. Elle me rapportait après comment elle a vu quelqu'un entrer. Elle a vu un médecin habillé en tenue de salle d'opération qui est entré dans la porte de sa chambre et qui l'a salué, qui l'a appelé par 2 fois. Moi, je ne voyais pas la personne. Et cette personne avait un testeur dans sa poche. Il a sorti le testeur. Pendant qu'il sortait le testeur, mon épouse avait vu qu'une cabine électrique sortait du mur. Et la personne, le médecin qui l'avait vu, a mis le testeur dans la cabine. Et c'est mon épouse qui l'a, il y a du courant. Et le médecin, qu'elle voyait, que nous on ne voyait pas, a souri. Après avoir souri, je crois, c'est ce que madame m'avait rapporté après, qu'après le sourire, il a dit, viens, suis-moi. Et aussitôt j'ai vu madame sauter de son lit, je suis allé vite la secourir et m'a dit, non, il y a le courant qui me fait brûler, qui me brûle, je suis en train de brûler, le courant, laisse-moi partir. Je l'ai vu sortir et moi, j'étais très très content de voir que mon épouse pouvait encore marcher parce que le médecin nous avait dit qu'elle ne pourrait marcher qu'après 6 mois ou 9 mois de kinésithérapie. Et d'un coup, j'ai vu madame qui ne pouvait pas se relever. J'ai même une image dans mon téléphone que j'avais. Pendant tout ce temps, je n'avais pas eu le courage de prendre des photos, mais au moins un jour, j'avais pris une image dans mon téléphone quand elle demandait qu'on lui donne de l'eau à boire. Vous voyez, cette image-là. Hein? Et donc, il fallait que c'est la seule image que j'ai pu garder des souvenirs de mon épouse, des maladies de mon épouse, parce que pour qu'on lui donne de l'eau, il fallait qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui viennent la soutenir de derrière
la soulever pour qu'elle puisse boire de l'eau. Ce qui fait que les membres inférieurs étaient paralysés. Elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas marcher. Donc, l'amener à la toilette, il fallait la soulever. Pour son bain, il fallait qu'on le fasse sur le lit. Et donc, c'était vraiment compliqué. Mais ce jour-là, j'ai vu le Seigneur agir. Le Seigneur a agi. Ce jour-là, j'ai vu madame se relever. Elle a marché, bien aimé. Ayez confiance en Dieu. L'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ agit. Il y a encore de l'espoir. Toi qui es malade, ne t'en fais pas. Le Seigneur peut te visiter maintenant même. Là où tu te trouves dans la chambre d'hôpital, sur le lit de l'hôpital, le Seigneur peut te visiter. Le Seigneur va te guérir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et seulement la foi que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit, il restaure. C'est lui qui a guéri mon épouse. Il peut te guérir maintenant. Maintenant où je te parle. Crois au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Le Seigneur agira. Maintenant que je suis en train de parler, mets ta main là où tu as mal. Le Seigneur va agir. À l'instant même, selon ta foi, le Seigneur agira. Ne t'en fais pas. Tu as souffert pendant longtemps, comme ce malade qui a fait 38 ans sur le lit de l'hôpital. Et je crois, maintenant même, si tu crois que le Seigneur peut te visiter, il te visite maintenant et tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu vas témoigner comme moi je suis en train de témoigner pour mon épouse qui a eu la guérison miraculeuse. Le Seigneur l'a guéri. Et c'était l'hôpital, tout l'hôpital. J'ai vu les médecins, j'ai vu les infirmiers vouloir fuir parce qu'ils voyaient le miracle. Je te dis, je te confirme que le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va te guérir là où tu te trouves. Il va faire des miracles. Tu vas vivre des miracles. Et tu passeras aussi sur les émissions des Nazaréens. Tu vas témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Tu vas témoigner de la bonté de Jésus-Christ. Tu vas témoigner de la miséricorde de Jésus-Christ. Je veux prier pour toi. Parce que je sais que le Dieu que je sers est un Dieu puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui s'appelle Jéhovah Rapha. Il va te guérir. Incline-toi, touche là où tu as mal. Je vais prier pour toi et le Seigneur va te guérir. Seigneur Jésus, la Bible me dit que tu es Jéhovah Rapha. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant que je suis en train de passer sur les antennes des Nazaréens, sur l'émission des Nazaréens, mes frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans leur maison, ceux-là même qui n'ont pas de quoi se payer les factures, ils sont en train de gémir dans leur lit. Seigneur, touche-les, tel que tu as fait à maman Rachel. Fais pour eux, tel que tu as fait avec le malade de 38 ans, avec Seigneur, qui témoigne aussi de ta grandeur et de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue ma fille Sarah Armeline Baraka qui se trouve à Ottawa, au Canada. Je salue la famille de papa Hubert Simoraï et sa femme Hélène qui est ma belle-sœur. Et tous se trouvent, ainsi que tous ses enfants, ils se trouvent aux États-Unis. Je salue Yves qui se trouve en Angleterre. Je salue aussi les enfants qui se trouvent à Kampala. J'ai mes enfants qui sont à Kampala. Présentement, Armand, Aganze et Ambroise, Félix, Mani et Chance se trouvent à Kampala. Je les salue au nom de Jésus. Je salue tous mes frères qui se trouvent à Goma et à travers le monde entier. Je salue les amis, tous les fanatiques, tous ceux qui suivent les émissions des Nazaréens. Je salue le pasteur Moïse, mon collaborateur. Je suis béni au nom de Jésus-Christ.
Je vais parler un peu, je vais m'adresser un peu aux amis qui sont en dehors de la ville de Béni, même à l'étranger, qui croient que Béni est invivable. Je vous confirme qu'il y a la paix à Béni. Nous avons prié le Seigneur nous a exaucés. Aujourd'hui, nous pouvons dormir dans toute la quiétude possible. Aujourd'hui, les gens peuvent venir à Béni. Vous voyez que notre sœur Tiffany est arrivée à Béni. L'évangéliste est arrivé à Béni. Et ils ont passé un bon séjour à Béni. Et donc, venez aussi. Vous qui voulez venir voir, c'est que Béni, venez. Nous vous invitons, venez. Même les Blancs, les Asiatiques. Hajue mutu, hajue kitu, hajue mahali ambapo alikuwa mwele wakati. Na tango wana azaiki asi abeli makasi aebi mutute azomona te azoloba te. Pale hakuna mtu ambaye alikuwa akiingia hospitali sababu ya vile alikuwa mkoma, hakuna mwaliingia hospitali. Na moma wana ba minganga bakangakie na place moko mtu wako tate bamona yepete. Sa ilingia ilenia ma 20h ndio bakani autoriser kuingia hospitali. Tango ekoma ki 20h nde ba kotisaki mama Pina akota na hospitali po atala mama Rachel. Ndio tulikuwa mle hospitali hatingizike bunakucha na hajue mahali ambapo alikuwa. Tango tozaki wana mama azo bujete azo yeba esika azate ti eko mitongo. Vile ikaingia 2 jours hajue kwenye alikuwa tu tabani ya ubani. Na itawana asalaki na ye 2 jours aebaki ekote. 3e jour njo niliona anapima sema kidogo. Na 3e jour na monaki abandi oloba makambo oyo mtu azoyoka te pete. Na pale njo nikapata na mimi msaidizi wa kuya kunisaidia. Na mama wana nde na zwaki pe mtu akoya kosunganga na eta o mama zaki nango. Alipata sorte ya nguvu mwa hivi ya Mungu yenye naingia ndani mwake. Na kosolola na ye na telefone azwaki puissance moko ya Jésus nde atelemaki. A partir ya pale akaanza pata uponyaji polepole. A partir ya wana azui na ye lobiko. Kosolola ya mama Rachel na telefone esalaki yo po kima tango mama Rachel abandaki otelema. Basi na mbeto à l'hôpital. Wakati na pasteur mwenye kwa Kishasa waliongea muda mrefu na kufatana na ile telefone ilikuwa saa vile nguvu mwa hivi kaingia akaweza kusimama. Tango bazaki kosolola na pasteur wazaki Kishasa telefone na mona kindenge mama Rachel azui neti puissance moko nzambe asungie nde na zui kobanga nde na bandaki okima. Beaucoup déjà tozongi wanezaki ngonga na pisha bopeni bien aimé dans le Seigneur tout ça la kango pona ko édifier libota ya nzambe oyo tozali mais eloko ekamusinga makasi tango mama bandaki ko betela ngai lisola témoignage oyo ezana etika moko e marquinga tellement makasi mais na lingi nazala nga porte-parole ya mama te boyo kango na munoko na moko mama kolonga kaka na oyo ozobenga Yesu Masia docteur par excellence ayaki ko bikisa yo nini suso monaki ya makasi koleka kozala na kati ya maladi to na ba visitation na ba vision oyo monaki na komaki place moko boye oui loba na yo na komaki place moko boye esika nazalaki namoni ba groupe munene ya batu, ba groupe ya basi, groupe ya mibali, groupe ya bana mike, groupe ya ba jeune age nyonso na bakoko bazalaki wana. Nde namoni groupe wana bango nyonso bafandisi bango place ya munene. Nde naye komona barrière na nazali kolanda mto azomema ngai. Namoni barrière batu wana baza sima barrière. Kuna liboso ya barrière tozoya boye mutu moko abimi kuna. Muto abimaki kuna aza
na papia munene awana simbe yango boye ndenge batindaka mwana na vio aza na baparate bakompani te bon basimbi papia wana na maboko asimbi azoya biso mpe tozokende kuna tokomi na barriere wana balobi awa bato balekaka te nde tomoni moto wana aye mbangu alobi kombo na Rachel na ndimi alobi gande Rachel kombo na yo balobi kombo na bizu na kati ya papier wana na kati ya papier wana bakomi Rachel sima Rachel bazebele sima bakomi kaka Rachel écriture ya munene na sima bati 2004 nalobi eza ngai alobi yozonga balobi yozonga msala eza nano zonga noki wana nde na bimaki soki nazongaki ndenge nini gape nayebi te 2004 ngoloba ni 2004 ezaki alobi omoni papier oyo bakomi Rachel sima batie 2004 balobi mosala osalaki na 2004 nzambe aza na souvenir yango yozonga noki place na yo eza awa te nde nazongaki groupe bato omonaki babandaki kosala misala nini bakoko bamosusu bazolela mosala eza te bazali kosala mosala te bamosusu bazolela bamosusu baza lokola bato bazosuplie bazobondela na mawa mpenza baza lokola bazosuplie eloko moko soki koleka soki nini place wana nde nayebaki te bamosusu bafandi na mawa tala maboko bazotiaka maboko na litala maboyi yo etanke mosali na nzambe okoki kondimbola yango ndenge kolobelela yango ndenge nini nga natunaki oyo tozali kokende na yo yasimbaki nga azoloba tokendela ndanga kotala pembeni te nana asimbaki yo namonaki kaka mutu soki anje soki nani nayebi te namoni kaka azomema ngai Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des héros à héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est cet nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson L'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Elemo, Toza Bilemo, Bozali Bilemo Kati na Nkolo Yesu Masia. Bonga Pelokole, Bonga Ekomi, Tango Ekomi Ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des héros à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de héros à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Aza mwana moto te po akosa ngai,
abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana ke